Shalom, shalom, peuple de Dieu, na pesi bino mbote, na kombo na Yesu Masia. Eza yanga bino si Rebeka na ye lisusu ko partager na bino message. O na zui pona kosonga RDC, kosonga mboka na biso par rapport ya ba formule o bango baza kosala. Biso nyonso toza bana mboka malgré toza libanda mboka, toza libana ya mboka Congo. Par rapport ya toza na souci ya kozwa mboka Congo kozongisa na maboko ya nkolo azwa contrôle possession ya nyonso. To comprendre que totambola ki mabe, to comprendre que to agir mabe liboso ya Nzamba bosan toza na posa ko dédier mboka o na maboko na ye. Malgré spirituellement, le Seigneur déjà nous a montré beaucoup de choses. Ye moko aza na posa pe ya kosalisa biso ya kosunga biso kokota makambo na biso. Mais biso pe toza na posa ya kosala bolamu liboso ya Nzambe ya bosantu ya Israël. Salomon nous a dit alobi na Nzamba Israël to azo dédier temple na maboko na ye. Ayebi libota o malamu. Mboka oyo Congo pote batu bakamba o malamu fu bayeba nanu pe peuple malamu. Ba Congolais malamu. Soko lingo kamba mboka Congo fo yeba Congo malamu. Po yeba peuple Congolais malamu. Salomon azoloba nini? Peuple o kolo na yebi ke bakosumuka to baza batu basumuki. Mais soki bake onayebi ke opesa bango punition donc Nzamba akotinda biso na bamboka bapaya pona buwumbu. On eza façon okolo akoki ko punir biso. Biso tokasi toye ko luka tokeba nini nzoka eza pe façon mususu okolo afrapara batu kolongola bango na mabele na bango komema bango na mboka mususu pona kokoma bakoma ba esclave kuna to bawumbu kuna. Mais sika bakokende soki ba reconnaître yo ke lokolo za Nzambe, ba reconnaître liboso na yo ke ba péché contre toi, ba sengi yo bolimbisi. Bisika yo vandi kuna na kiti na bokonzi na likolo, yo ka bango pe limbisa bango, zongisa bango na mboka na mabele oyo si opesa ki bango lakaki na bakoko na bango. Lelo Congo aza na posa Nzambe akonza mboka wana. Nzambe akamba azonga na mobimba na ye aétabli kimia na ye pe justice na ye na mboka Congo. Yango tozo bundana bakonza mboka bazoluka kozwa mboka na biso ko dédier yango na maboko na Nzambe. Mais le problème ezali ke Nzambe o biso tozo kende kokumisa ou bien na stade aza Nzambe o tolobi saint et saint et saint, 3 fois saint. Donc tozo zwa likanisi ya kozongisela ye mboka ya kambango, ça veut dire biso tozwa ki mboka to memi yango quelque part. Nde quelque part wana biso to memaki mboka lelo to reconnaître que nyonso tozo sala ezo simba te fu tozonga na makolo ya mokeli ya bamboka bikolo pays nyonso. Nde siko tozozwa makanisi ya kozongisela nkolo mboka mais dès que tosali esimbi te ça veut dire tosali mabe. Totala nao na Bible ndenge ni bamemaka mboka epai ya nkolo, ndenge ni balelaka mboka, ndenge ni basengaka bolamu ekita na mboka pe babondelaka Nzambe wana ndenge nini. Tokobanda nanu na kodedie mboka pa Nzambe to tokobanda nanu na formule mususu. Alors nga pe tellement naza congolais na ye nanu na formule na nga mpona peuple congolais na présentant liboso ya bakretien nyonso ya basantu nyonso pe soki kokomela bakonzi na biso na omona formule oyo eza malamu mingi. Mais avant tokota nanu na formule oyo mboka oyo tozolobela eza mboka ya Nzambe. Nga nalingi ba oyo bayeba kolanda video oyo na ba oyo bayebi na Nzambe te lokwa mokonzi pe mobikisi batanga nanga na Romains 19 mboka oyo tozopesa ngo na maboko ya nani tondima nano Yesu Masia azali nano Nzambe ya mboka na biso po banzambe baza ebele na Congo. Mais avant tokota na prière tokota na émission na biso nga nazotatola nano Nzamba Israël. C'est lui le véritable Dieu, Dieu de Daniel est vivant, le créateur de toutes choses, mokonza l'univers, azana bomoi. Natangi Bible na biso na Romains 10, 9, natangi boye. Nazotatola po naza Congolais. Nazotatola Nzamba Congo azana bomoi. Yesu azali kolo pamba te Nzambe moto asekwisa ye ndima yango na motema pe loba yango polele. Na miso ya batu bongo okobika. Ya solo soki ondimi yango na kati ya motema na yo pe soki olobi yango polele na miso ya batu Nzambe akokomisa yo bosembo. Na sote na 13 na ye na 13 ezoloba nini? Na sote na ye na 13 ya solo ekomama boye moto nyonso oyo
abondelaka Nkolo akobika. Eza malamu kobondela Nzambe Israël, eza malamu kosangana, kokrie meme tosangana tokende place moko tobondela ou bien na stade de martyr mpona mboka na biso Congo topresente yango na maboko ya Nzambe ya bosantu, Nzambe ya Israël. Eza malamu mpo Bible ezoloba bato nyonso babondelaka Nzambe bakobika. Me biso ava tobanda na kobondela Nzambe ya Israël yango, biso bakongolais ava tobanda na Nzambe yango ya bosantu, totika na moma oyo na maboko na ye ava tokende kopesa ye mboka. Tokende kaka bo eske ya koyamba biso parce que fu tokota nanu na prière ebongo toya kolobela o nyonso Nkolo atie na monoko na nga. Tobonde na kombo na Yesu Masiya. Yawe Nzambe Israël natiki nyonso na maboko na yo, le créateur de toutes choses, mokonzi ya l'univers, na tatoli yo ozali Nzambe na nga mpe nayebi koza Nzambe mboka na ngai, mokonzi ya milimo nyonso. Zwa lokumu, zwa kembo mpo te yo bongi na lokumu. Napesi yo video oyo, zwa contrôle papa, bisika ekokende simba mitema libota na yo Nkolo, bayeba kotosa mpe bakosalela bongo Nkolo, tika bamona bolamu na yo na kombo na Yesu Masiya. Molimo mosantu tia maloba kati na yango ekolongisa nga, tia maloba oyo ekomema bomoi na vi ya bana na yo mpe tia maloba kati na ngai oyo Seigneur ekomema kimia na mboka na ngai. Ozali Nzambe nguya, namona nguya na kati ya video mpe puissance ne se manifeste na bao bakoyamba na boboto na nzela video oyo. Bolamu no etalisama mpo te ozali Nzambe. Merci pour ta présence, kimia na yo ebilanga na kombo na Yesu Masiya. Tobondeli bongo tolobi amen. Po tobondela Nzambe ya Israël, po tosambela ye, po todedie mboka na maboko na ye, eza na nzela oyo esengeli biso toleka. Tokoki kosote betape te pendant ke toyebi position ya Nzambe ya bosantu te. Nzambe azali saint, ya yebisaki biso na révélation ke bosuye mabele na ngai. Donc mabele na bino eza suye. Ça veut dire tokwesi makila ba innocent makila egangaka mpe Nzambe afutisaka bato makila. Ekoko ozalaka tozoloba ke bato baza kokufa na este to bato baza kokufa na bapeyi ya libanda to bamboka mosusu bazoboma biso bakongolais, mais eske cause eza yango oyo biso tozolakisa na peuple bato ou bien Nzambe azomona mosusu? Nde yango wana tofu toyeba avant totraite alliance na Nzambe ya Israël tokosote baétape te. Alors fu tomitala malamu. Soki nga na mitali malamu namoni ke biso na bakoko na biso tosali mabe, alors totangisi makila ba innocent na mboka wana Nzambe lelo oyo azofutisa biso mabele wana. Alors tokobandaka ateke toye kopesa yo mboka Congo, non, toyeba na position ya Nkolo. Eske ton tozobelela yoki biso, ton tozopusana pembe na ye, eske liboso na ye boye azotala biso ou bien apesi biso mokongo? Po totangaka Bible kola biton bozobelela nga na oyoka bino te nakangi matoi na nga, ou bien ton bozoya kolukanga do napesi bino mokongo. Eske Nkolo apesi biso mokongo na momo na mboka na biso Congo? To Nzambe azotala biso me azoza na posa toya liboso na ye me toya lolenge biso tozoya te. Nzambe eloko ayebisaki nga wana na révélation ava tokota na biécriture, Nkolo ayebisaki nga bolela mawa na nga na mboka na bino, bosenga mawa na Nzambe kita na mboka na bino, poaske na mboka na bino makila ba innocent ezoganga. Moko ya révélation na mona pona mboka Congo ezali Nzambe azotalisa biso ke tokunda ba vierge na mboka na biso mibimba bakenda ba sacrifice. Il y a des gens qui sont coupables, mais na moment o bakoko tombola loboko te likolo po baloba ke baza coupable, mais biso tokolela na Nzambe pona bango. Modèle ezali o na memi lelo liboso na bino pona ko partager na peuple congolais nyonso, pona ko partager yango na gouvernement na biso mboka Congo. Donc modèle o nga na memi ava tokende na kosolwa na Nzambe po topesa ya koma mokonzi mboka na biso, to aya kokamba mboka na biso, to azwa contrôle na biso, to apesa biso mitema ya sika ba congolais, atia bolingo kati na biso, en fait que po tokende liboso elongo na Nzambe. Ça y est tokosala eloko te. Toyeba nanu ke solution ya mboka Congo ekokota na ye, le créateur de toutes les choses, mokonzi ya l'univers, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il est vivant, il est puissant, il est avec nous. Yende mutazo guide biso na bapana ya zotalisa biso banzela na ye, nde lelo tokomoyeba solution lolenge ni tokoke kupusa na liboso ya Nzambe ya bosantu. Tika tozwa Bible tofongoli ba Bible na biso na kobandana na Osée 6 verset 1, soki chapitre soki verset 1 totangi na kombo na Yesu Nzambe ya bosantu.
Nzamba Israël, le créateur de toutes choses, ayokela biso mawa, bofungola ba Bible na bino, totangi déjà toyena. Osée 6, natangi na 1. Natangi na kombo na Yesu libota na Nzambe. Bongo bino bozali koloba boya. Boya tozongela Yahweh. Bino bozali koloba boya tozongela Yahweh. Ye moto atindaki bapasi bobelela ye moto akobikisa biso. Ye moto azongisaki biso bobele ye moto akokanga bapota na biso. Boya tosangana tokene kobelela Nzambe oyo yene moto asali biso boye. Boya tokene kopesa Nzambe olokumu nini mboka parce que tozomwa makambo ezokomela biso na mboka Congo eza kaka ye moto apesi biso yango. Soki tozokende na bafason mosusu liboso ya Nzambe oyo tokozwa ngolu na ete tokozwa grâce na ete. Tokosala lokola David a fait na Psaume 51. Oh l'Éternel, je péché contre toi. Tokoko bosa na Psaume 51 te. Nzambe wana tokoko kotela ete mbama na ndako na busantu. Totelema liboso na ete banda koloba po biso tokoko samba na ete. Aza na posa Kongo samba na ye me biso toko samba na ete parce que alobi na Isaïe alobi boya tosangana to samba yaka biso mibale to samba po loba maloba oyo ko justifier. Toyebi eloko mote na Nzamba busantu me ye ayebi mobimba na biso. Ayebi masumu na biso, ayebi péché na biso. Tokoki kokima ete. Alors liboso tribunal ya Nzamba busantu biso tokoko samba na ete. Toana lo sambo musuto tokoki kobanda na yango ava topesa ye mboka ya ndima mboka. Parce que mboka ni topesa ye Bible zoloba nini aboyaki banyama wana nyonso alingaki yango te. Ozomona parce que tokoki kopesa Nzambe eloko eza na salite te. Tokoki kopesa Nzambe eloko te tosuye yango. Futo petola yango na makila na ye. Ebongo nde toke kopresente yango liboso ya Nzamba bosantu. Nzambe oyo tokomemela mboka. Tanke kaka ndenge eza salite non. Tokobanda na kolela pona mawa na ye. Ekita na mboka na biso Congo. Pe kobelela makila na Nzambe. Esokola mboka Congo. Elongola nyonso ezali mbindu po ya lobi na biso na révélation ke. Bosuya mboka na bino. Bokomisango salite. Makila banyosa ezoganga. Donc Nzamba futisa bato makila. Futisi biso makila. Donc futo lelande mawa na Nzambe. Biso na bakoko na biso. Bato baza ba innocent. Bazalite. Toleka. Tokeni kotanga kaka na Osée wana. Na otanga na Osée 5. Toza na 6 mais toke na 5. 5 azoloba nini? Totangi na 15. Osée 5 totanga na 15. Yahweh alobi nakozonga epai na ngai titango bakondima mabe na bango pe bakozongela ngai tango bakokoma na pasi bakoluka ngai. J'espère que vous comprenez le Bananzambe na bandila 15 na toza na Osée 5 15 alobi nini Yahweh ndi mutazo ebisa biso. Yahweh alobi nakozonga epai na ngai. Donc Nzamba zongi na mboka na ye. Eza pe ndenge moka révélation alobai na biso ki tosuyi mabele na biso ça veut dire ya kotia makolo wana te. Donc Nzamba zonga deya na mboka na ye. Titango bakondima mabe na bango. Nzamba za na posa biso tondima mabe na etanga na Osée 5. Osée 5 wana tobandaki na 6 totangi 1 tosoto bimi wana tokoti na 5 totangi 15. Kuna nde mutazo ebisa biso ke ya zongi na mboka na ye. Ti biso tango tokondima mabe na biso. Malgré ba pasi ozo komela biso. Nzambe souci na eza to reconnaître masumu na biso, mabe na biso. Donc soki biso to ba congolais toko sala, to kende na stade. Ndenge mokonzi azobongisaka kokendaka stade to basangisa basali ya Nzambe ya Congo bakende na stade lokola na bango mo basali yango basali te na mboka pesa esu sali te tokobandaka te na kodeje mboka pa Nzambe yango monika azobeta bambula yango moni mbula epanzaka bango. Le problème eza tozokende mabe ya zongi bo biso ti tokondima botanga yango bien bato ya mayele
pe bato bazo sosola liloba na nzambe nzambe alobi ti ntango tokondima mabe na biso. Ça veut dire tobanda na kozongisela mboka te parce que mobutu ateka mboka, mais tobanda na kolelama wana nzambe na oyo nyonso esalami spirituel pe physique na mboka na biso Kongo, po toza ba innocent te, toza conscient physique spirituel tosali mabe, tose trahir biso na biso ba Congolais, tolingani te biso na biso, tobomani biso na biso eza spirituel kaka te, tobimi mpena na spiritualité kuna tosasi kutu ya kosasa idolatrie bikeko koloso alakisi biso makambo esami na Congo spirituel bondima te, pendake yakaneli Congo alobi obetsa bambula na mboka Congo, pendake bikeko eza na se wana nyonso fo ebima. Ça veut dire eza côté spirituel wana ezo travailler côté spirituel, ezo boma Congo côté spirituel po ezo kimisa nzamba bosanto ya kotia makolo na mboka Congo. Alors so tobimi wana toye spirituel, trahison entre nous, maladie biso na biso, mabe o tozo sala na ko o biso tozo sala na eza mabe makasi. Alors ya lobi azongi na mboka na ye, tita on biso tokondima mabe na biso. Toko banda ka te to sauter ni Psaume 51, to sauter komi kitisa liboso nzambe abosanto, pe to kekamba moko deje mboka na maboko na ye, arozwango te. Futo reconnaître nan ke mabe na biso, ke berer na biso, peto leli mawana eto mi petoli ndo tozwi mboka yango pe to petoli na makila na to bana na kolela ta pe mpona mboka yango to leli kolo mboka na biso to kosokola mboka na biso na makila na yo papa balobaka bongo tozokende na stade mpona kosokola mboka tozokende na stade mpona kolela mawana nzambe mpona biso pe mpona mboka wana nzambe abeta mbula te parce que alobi yango na Osée 5 awa ti bokondima mabe na bino wana mbula ekobeta te. Wana tokelela masumu na biso nzamba alimbisa biso pe apetola mboka na biso na makila na ye abetise biso mbula ya nettoyage parce que prière tant tozo sambela toyeba nde kosambela to molimo mosanto azoyebisa biso moto ya localisation moto ya séparation plutôt. Ça veut dire abetisela biso mbula mais lokola bambula nyonso te po yenda beta mbula pona bilanga mbuma ebima mais mbula biso tokosenga na mboka na biso ezala mbula ya nettoyage, mbula ya kopetela kolongolela biso mbindo nyonso. Alors to makila nzambe ezoleka ezosokola donc tozo brûler liboso ya nzambe wana mboka na biso komi petu to tozo memela esko mboka toke deje suko pour la deuxième fois. J'espère que mbula ekobeta te panza bino mais nzambe nda ondima mboka to changer ka déformer. Tobimi wana toza obieka toza wana tokende nanu na 9 ou bien ngana kende na 15 totange déjà bien totanga nanu 9 pe ekokosunga libota na kolo Yesu Masiya na mokolo ya etumbu ekolo ya Israel ekokoma esobe ya zelo makambo oyo nazali koyebisa na kati ya bikolo ya Israel ezali ya solo. Wana nde botanga pe beaucoup interpréter ba versets ebele parce que tozokende kozwa modèle mpona kopresente yango na mboka Congo. Biso nyonso tozotiaka implice na mboka Congo tozocontribue tobengani toza bana na nzambe tobengami toza baservant de Dieu. Ça veut dire d'autre part molimo na nzambe azoguide bapa na biso azotalisa biso nzela. Alors mpona mboka na biso donc soki moto azomitongisama mpona mboka nzambe mpe akozanga te komemela ye implice mpona kotia mpona kosunga libota na kolo. J'espère que libota na nzambe ezososola malamu bolimbisi. Na kotanga na Amos totanga na Amos tobimi na Osée tokende na Amos tozokende mpona mema bino na modèle fu bonde peuple de Dieu tososola nde nani ava tokende pesa modèle pe tolakisa basambelaka nde nini mpona mboka. Toke na Amos basali na nzambe baservant de Dieu toke na Amos eza pe oui na moni yango Amos toke na 4 nanu totangi na 4 totanga 12 Amos 4 natangi 12 na kombo na Yesu. Yango wana bino bato ya Israel na kosala bino kaka ndenge wana pe lokola na kosala bino bongo bomi bongisa malamu
pamba te bokosamba pamba te bokosamba epai na ngai nzambe na bino. Nazoloba ke biso bakongolais peuple Israël tokoka kosamba na liboso ya nzambe oyo te, parce que awa na moso azoloba yango wana bino bato ya Israël nakosala bino kaka ndenge wana. Donc kolo dès que biso tozo reconnaître mabe na ete ndenge alobi na biso na Osée 6:1 to na 5 nani po alobi na 5 Osée 5:15 ti toko reconnaître mabe na biso nde tobondeli toleli mawa na ye nde ye akozongela biso. J'espère eza yango, parce que ntango azotinda biso ti bondima mabe na bino alobi akosala biso bongo ti tokosamba. Sikoyo biso nzambe ayebi biso mobimba na nde toboma bato na nde tokunda bato likolo nango mokonzi ya mboka so mpo oyo oyebi te biso mpe bato oyo okambaka na mboka bana Congo tobomaka bato, tolongolaka bazemi mpo nga nasalaka baconfession, tolongolaka bazemi nazana mpona komema bato na repentance bareconnaître mabe na bao, tolongolaka bazemi bato mosusu batiaka na bachasse bakebwaka motu. Alors nyonso wana esamaka na mboka oyo okambaka na ofunda tozomifunda wana na passé na biso. Ntango mosusu oloba makambo azoloba wana bakenda bajustice wana tolelama wana nzambe wana biso tosani biso tokeka na kodeje mboka kokenda yango na bongo te. Na ngai mpe nazalaki coupable na mboka wana nasala mabe na mboka wana nalongola bazema banyosa na mboka wana ebosiko bakoko biso ngai nayebisi bino na vérité numéro 1 na ngai moko mpo ngai nateyaka awa me nabandaka nao na ngai moko siko ngai naboma na mboka wana ngai naboma na mboka wana nalongola bazemi to nazokola to nazalaki payen siko nzambe afutaka bato makila ana nabwakaki yango na mboka Congo. Ozomona tosuye mboka tokimi toye ana bamboka bapa koluka me kuna tosuyaki tobwakaki salite. Alors mboka wana ya biso futo netole topetola yango nanu papa futo petola yango nanu to nettoyer yango tolelama na nzambe biso na bamboka bapa lokwa mpe Salomon aloba biso to reconnaître mabe na biso tolelama na nzambe. Ça veut dire même biso toza lokwa tozo reconnaître ke na mboka wana tosuyaki yango mponga mpe na contribuer na mabe ya mboka nanga. Ça veut dire to nazokola na jeunesse nanga na bomwana nanga na longola bazemi eza péché po makila wana natangisho na mabele na yo okambaka yango wana koboya te bokende ka teke tokende bamama ebele soko otuni bango bamama est-ce que na kati na bino mpe bosuya mboka okoyoka bandimi wi mokonzi ya mboka donc zwa bango nyonso tokende wapi na repentance sincère tokende kolela mawa na nzambe ya Israël po ye nde moto apesi biso barévélation ke tosuya mboka na biso. Est-ce que biso bakongolais tokotombola loboko toloba ke toza innocent po tokende na ye nzambe ya bosantu le créateur de toutes choses mokonzi ya l'univers tokende na ye na tribunal oyo azobengisa biso na Amos parce que convocation yango toyoka popo tonga na oloba Sœur Rebecca loba mingi convocation yango toza na convocation na Osée na 4 et Amos 4 totanga na on a 12 to bandela na kotanga lelo na moni molimo musato azosunga na zoke kotanga mwa bien totanga na alobi nini yango wana bino bato ya Israël na kosala bino kaka ndenge wana pe lokola na kosala bino bongo bomi bongisa malamu. Donc na nzambe oyo l'homme des Aïkarande moto makasi ava yo kende mi bongisa na yo lobaki yo zelombe kende kotanga psalm 18 pamba te bokosamba epai na ngai na tribunal. Donc bokosamba na ngai na tribunal mi bongisa we pamba te bokosamba epai na ngai nzambe na bino. Donc tokosamba na ye tomi bongisa. Donc kosamba nzambe ezaka na tribunal na ye ngai na kokotema na tribunal ya nzambe te papa ayokelanga mawa naza innocent alimbisa masumu na ngai nyonso na contribuer na kobeba mboka na ngai ayokelanga mawa. Soki mpe mama yo oza na kati ya ndako ozolanda nga lobanga mpe naza innocent te papa naza coupable yokelanga mpe mawa na contribuer na kosuye mabele ya mboka na ngai atoza na mboka libanda atoza na mboka libanda lela mawa na nzambe biso nyonso to lela mawa na nzambe na mboka na biso tobima wana toza naka na mwasi wana
5 sikoyo 5 tobimika na monse wana 4 toke sikoyo na monse kaka 5 totanga na lisusu 12 kaka ba 12 azoloba na biso liso nini awa pamba te yawe alobi nayebi masumu mpe mabe nyonso na bino ya ndenge na ndenge nayebi mabe na bino nyonso na masumu na bino ya ndenge na ndenge yesu yoka biso mawa ya ndenge na ndenge oyo nabosani ata moko te bongo nabosani ata moko te bonyokolaki bato oyo basali likambo te bozwaki avoka na tribunal bolingaka te bakata na bosembo makambo ya bato bakelela tala moto azobenga biso nao na tribunal abi ayebi mabe na biso nyonso mpe abosani ata moko te botanga mos bien basali ya nzambe baservant de Dieu totangi kuna tobandi baverse nyonso bokoma pardon s'il te plaît toke na ordre mpo tokezwa modèle topesa na gouvernement mboka na biso s'il te plaît bokoma baverse oyo eza très important alobi ayebi mabe na biso nyonso na mos totangaki deja liboso na bande ya kopesa bino baverse mpo bokoma yango boloba mama Rebiko Pierre baverse mbango tozali wapi na Osée 6 tobandaki wana totanga 1 obimi wana tenka 1 oye na Osée 5 otangi ka 15 obimi wana oye na Osée 5 otangi kaka 9 obimi wana oke kotanga na Amos 4 verset 12 obimi wana oke tanga lisusu Amos 5 12 kuna nde esika alobi ayebi biso mabe na biso nyonso ata moko atikaki kobunga yango te siko ntango alobi tosamba na ye biso toyebi ata moko te ya nzambe ya bosantu oyo tokweyisa ye na justice totuna Job ozomona sikoyo tosamba na ye ere ezokende tokota nanu totanga nanu na ava tozwa modèle ya prière ndenge nini balelaka na nzambe mpona mboka ekolo ndeni ya kopesa gouvernement na biso maloba manini oyo lisungi totanga nini Seigneur merci totanga Amos kaka lisusu Amos cette fois-ci toke na 7 totanga D totangi pe 5 totangi pe 6 totangi na kombo na Yesu Masiya bolimbisi mpona silence 7 totangi na mde tango makambo esilisi kolia tango makoko esilisi kolia matiti nyonso ya mboka nalobi Nkolo Yawe nabondeli yo limbisa bato na yo soki te ndenge nini bakobika bazali eloko ya moke ekolo ya moke Nkolo Yesu alimbisa biso mpona nini mpona bamakoko nde bazolia biloko na mboka bamakoko wana biso tokotya yango banani oyo priere ya mokonzi na biso ya mboka to na kati ya bato babondela mpona bamboka Kongo to biso baservant de Dieu tolelaka mpona Kongo toko bakoko oyo nayebi bamakoko mponga alebonanga polémique yao bamakoko bazwa kolia biloko na biso Nkolo Yesu ayokela biso mawa parce que toza mboka moko mokie abundela biso parce que so tolobi to mboka monene mpo ani tokoka olonga te so tobi to makasi mpo ani tokoka kokwesa banguna na biso te futo mikitisa bamakoko wana bobenga bamakoko bobosani ye moko te abenga nani oyo babenga ye nani nzambe alimbisanga bisika na ngai nakende bamakoko eza babato bazwa kozwa biloko na biso bamakoko donc botya bamakoko mpo tosambela bien tosote totangi na 5 bongo nalobi Nkolo Yawe nabondeli yo tika kosala boye soki te ndenge nini bato na yo
bakobika bazali ekolo ya moke wana lisusu 5 6 elobi nini bongo kolo yawe abongoli makanisi na ye mpe alobi makambo yango ekosalama te. Futo kende na niveau kobongolisa makanisi ya nkolo ya Israel komikitisa na makolo ya Nzambe nde na okende kopesa bino formule oyo Daniel asala mpona mboka mpona tokende nango na stade eza kaka tozokende koluka kobongolisa makanisi ya nkolo kanda ya Nzambe ekita akotela biso alongisa biso po so tolobi towa makasi so tolobi arme na biso tokotelema toloba ni des années po ani tofronta bango te alors bitumba na biso futo bundango na Nzambe ya Israel yango ozomona pourquoi bato bakokende na stade mpona kodedie mboka pa kolokola beta mbula ça veut dire mboka wana eza mboka osakana nango te bandeko na ngai donc deke bozwa likanisi ana bino wana elongo donc bobunda na ye ça veut dire lokwa tokoka olonga Nzambe te po mutu ta alonga ye à part Jacob abunda na kolo alongi kolo abolongi mokili olongi Nzambe obundi na Nzambe olongi obundi na bato olongi mais biso eske alobi ke biso tokolonga alobi ayebi mabe na biso bien ayebi mabe na biso bien abosani ata likani moko te ta siko modele akangi biso ma alobi tokende na tribunal non biso tokende na tribunal na ye te biso tolela mawa na ye na Psaume 51 so tobimi wana na Psaume 51 nde toyepa Daniel awa nde tozwa modele Daniel alelaki ndenge nini mpona mboka oyo Daniel asalaki nini biso mpe tosala nini tosala nde baninga basali Bible ezoloba bango bolakisa baninga nde bino bosali mpo bango mpe babika ndi bolakisa baninga nde bino bosali mpo bobika mpo bango mpe basala ndenge wana mpo babika biso mpe tokolela bonde Daniel alelaki namoni yango eza bien yaya biso nde tokende kolo zwa mboko toyekokaba na maboko no mbula ebandi solution malamu te biso futo mikitisa mpo moto alobi ayebi biso bien Nzambe alobi ayebi biso malamu ayebi abosani mabe na biso te biso mo mpe toya coupable toza bainosa te est-ce que akosia biso makambo non alors tokende na ye ndenge Daniel asalaki ava tokende na Daniel ndenge asalaki mama Rebeka bon baversion ebele boye tika makambo akolo avoloba ngo fokende kolukaluka ngo ndenge azomema oye moko azotambusa o mpo alakisa bino ke bokokolonga ngai te alors nayebi mabe na bino bien bomikitisa bobanda te kokabelanga mboka neza sai te bobanda nde kolela masumu na bino mpo Nzambe aoyebisa biso na révélation ke bolela mpona mabe na bino na bana na biso lotanga en tout cas penda baverset ezali mpenda baverset eza ebele tiana natanga Osée 6d Osée 6d kolemba te nsima ya mikolo mibale akozongisela biso bomoi na mokolo ya misato akoya kotelemisa biso mpe tokozwa lisusu makasi mpe miso makasi na miso na ye. Je sais pas vous comprendre verset ezali bien ngai so na bana interprétation to bando de okima mbangu parce que nini oyo eza biso totanga na kana Osée wana toza na Osée lisusu tokei lisusu wana totanga 6d totanga 6 totanga 5 yango wana mbala na mbala nazali kobundisa bino na maloba ya baprofete mpe nazali koloba na bino ete bosengeli kokufa etumbu na ngai ekongala lokola moi. Après tolongo wana totangi combien totanga na 6 kana Osée 6 wana totangi 5 totanga pe 6 ekolo esepelisaka ngai ezali nde bolingo kasi mabonza te eloko esepelisaka ye na mboka meme na ekolo meme na kati na biso eza bolingo mais eza bofrande topesaka ye te moni bino bato bozolinga boke bonjele na Nzambe tolinga tokededie mboka pa Nzambe mais toa na bolingo te tozolinga tokededie mboka pa Nzambe mais tolinganaka te toza na mort te kati na biso
harmonie mpe eza te, kimia mpe eza te entre nous-mêmes, parce que Bible elobi chercher la paix. Toluka no kimia te. So me elo tozomona ka ya motuya tozwa mboka toke kopesa ye. Ye alobi eloko oyo alingaka na makobonza eza na bolingo kati na biso. Ça veut dire biso bato za posa toke deje mboka na maboko ne tozala na bolingo. Nde tokende kopesa ye mboka kati na biso na bolingo. Alobango mpe na Psaume 51 losambo nga na lingaka eza ya komekitisa. Tomikita yaya. Tomikita mwana cha ba deuxième eza te. Hade na kanda. Tosote toke na 11. J'espère bozo koma ba vexé bien pour bolandela ngo bien na mozindo. Yo pe Yuda okozwa etumbu tango na koya kobungisa ekolo na ngai. Yo to keba déjà. Mabe na we loba mingi keba. Parce que a opesa etumbu. Basale nzambe to keba. Bakonza mboka na biso to keba. Nzambe akoya na kanda na ye pona koya opesa etumbu na bato bazoza mutu makasi na makomi na ye. Tomikicha. Natangi Jonas. Mama Rebecca modèle yango ya yo. Oketanga suna Jonas. Lelo toza pona mboka. Jonas alobini. Jonas. Natangi Jonas. Natangi de 1 à 4. Natangi na kombo na Yesu Jonas 1. Jonas alobi na biso ni pona Congo. Tokozwa nini pona pas Jonas. Tozokambata po tosala eloko ya bien yaya. Modèle te. Tozwa eloko tosala eloko ya bien, tocrée eloko ya bien, totanga Jonas. Mokolo natangi na kombo na Yesu toujours. Mokolo moko Yawe alobi boye na Jonas mwana ya Aminat. Suka Aminat. Telema kende na ville monene ya Ninive pe sakola epai ya bato na bango na yango te mabe na bango esi ekomi epai na ngai. Jonas akei kasi akani kokima na Tarsis na Tarsis. Mosika penza ya Yawe akei na libongo ya Jope pe kuna amoni masuwa moko elingi kokende na Tarsis. Olimbisi afuti tike na ye pe akoti po akende na Tarsis. Kuna boyebi histoire akima mosika penza ya Yawe. Kasi Yawe atindi mopepe moko ya somo na ebale monene pe yango ematisi mbonge mabe penza bongo masuwa ekomi koningana makasi lokola mopepe. O nga na ye na mboka Congo ezaka nde Nzambe alobaki boloba kuna bosala repentance sincère. Na mboka na bino makibele ba inosa makila ba inosa ezotanga na mboka na bino makila wana botangisa bokunda ba vierge eza koganga. Bosuye mabele na bino bolela mawa na ngai. Nalakisi bino ndenge Nzambe aza na kanda na biso, nalakisi bino ndenge Nzambe aza ya kosilika, nalakisi bino ndenge Nzambe biso ki tondimi mabe na biso te ye avandaka na mboka na koya te. Nalakisi biso ke lisusu ke na ba verset wana nyonso totangi bato batanga ya Bible ba ososola malamu. To musuku ba ososola ngo mieke ngai. Ba ososola ngo na mayele okolo chabango deja po bamba pe mayele makasi ya. Ba ososola ngo mieke ngai. Totanga ezali kala te to osisa o eza verset na biso ya suka. Totanga Job 40, 6 à 13. Totanga Job 46 à 13.
Job alobi nini tokozwa mpona peuple congolais mpona biso libota na Nzambe modele nini Job alobi na biso na 40. Na 40 totanga combien 6. Yawe amilakisi na kati ya mopepe makasi, bongo abandi kopesa lisusu Job eyano boye. Bipai totangaki ya oui. Toza na Job boloba mama bikopi awa verse kamba moko bandi. Job 40 bandai déjà na 6. Tosuka na 13. Pika pende lokola elombe. Wanza menda zoebisa Job. Pika pende lokola elombe. Na kutu na yo bongo yo okozongisela ngai eyano. Bato ba interpréter la Bible baza na connaissance ko interpréter Bible ndeti nga ba o comprendre pourquoi aotanga version. Ba version wana nyonso une interprétation nango pourquoi to otanga ngo. Parce que avant to deje mboka pa Nzambe. Nzambe ne muto opposer biso mituna. To pika ba pende. Biso to banda na ba former na mabe. To bana repentance muta yebi biso malamu. Awa sko kola oso na Job. Ça veut dire toujours que mona elombe mobile o ba sona kana yete, o ba tele makana na tribunal te. O ba kosa kaete, ba devia kaete. Alors yenda yebi makambu bien. Alors toto olinga to sala makambu na mboka Kongo to sala mo pe bien pour Nzamba zwa kembo. Bato ba interpréter la Bible ba comprendre pourquoi tamboli na ba version nyonso. Nde pona to bima na solution to ina ngona Daniel. Bolimbisi libota na kolo sete lobini. Pika pende lokola elombe na kotuna yo bongo yo okozongisela ngai eyano. Olingi kotia tembe na ndenge bolimbisi na ndenge ngai nakataka makambo. Olingi kokweyisa ngai po yo. Olonga ozali na nguya lokola ngai Nzambe mongongo na yo ezali makasi ndenge ngai nabetaka kake. Kitoko wapi Nzamba bo santu kumama. Soki ozali bongo, soki ezali bongo, lakisa kembu pe monene na yo. Tala lokumu pe bokonzi lokola elamba. Watu suki na combien? Tosuka na 13. Ngai na se ngai enga te bongo te. Natanga no na motema. Namona kangami. O mama rebeko se video pona mboko zo kangama ya yo za makambo kotanga. So natanga mabe papa okopona ndeni. Kunza mboka okopona ndeni. Natanga no na motema. Ngalisela bato kanda na yo. Ngalisela bato kanda na yo na ndotanga mabe. Ngalisela bato kanda na yo. Nakotala yo pamba. Kwisa bato ya lolendo. Nyata bato nyonso ya mabe na mbala moko. Bobele na ndenge wana. Kotisa bango na mabele. Kanga bango nyonso na boloko ya liwa. So olandi awa kolo ndenga oloba na Job. Na ndenge bozongi boke kotaba version nde to tamboli poto a se retrouver awa na Job. Ça veut dire Nzamba obangisa. Kola bangisaka. Boko totangi na biso Psalm 18 te. Kola bangisaka. Awa penda botanga bien pardon nga ponga na kanga makie. Bino botanga bien ndenge olakisa makasi na to kesiko na Daniel. Tozo formé na Daniel. Daniel asaki ndeni parce que vidéo déjà est recommencée à 44 minutes. Tout chité. Baba tout chité. To ina Daniel 9 mama na likambo yango est-ce que kolo sunga ngai Daniel 9
tobanda na 2 tosisi na 19. Daniel et Daniel aza Daniel Daniel 9 tobanda na 2. Ah bon? Ou bien bino botanga nga po eza molai po tosuite obandanga Daniel 9 nga alingaka natanga mpona interprete Daniel 9 nga na banda na 3 mais verset bani na 2 tina 9 po namoni eza momula esoki na 19 botanga ngo mobimba kuna nde nini basambelaka zila na natanga par rapport nazoloba mpe mingi bolimbisi peuple de Sion nakomi komilalisa nzala na ta te seke natanga te kola nini natanga te moni tomilalisa nzala ozomone po nyonso na ndotanga bekomika na Daniel nakangami nde nini nakomi kokangama famine mpe délivrance na biso eza na Daniel bolanda ni modele ya Daniel asalaki tomilalisa nzala tolela mawa na Nzambe bosala ndenge Daniel asalaki parce que ngaso na bandi otanga erone etangeli na ngai bino mo boyebi ngai bouti nanga musika boyebi ngai bouti nanga na batémoignage tinde natanga Bible boyebi alors lelo eza makambo ya très sérieux eza makambo etali mboka Congo gouvernement na biso Congo alors Daniel eza molai ekokani te na baversion nyonso oyo nauti otanga bandamu te po mama na likambo eza na siko futa otanga bien po basosola sino te so na otanga bien te bango mpe basosola bien te alors bato bakonza mboka peuple congolais peuple de Sion baservant de Dieu baserviteur de Dieu na nyonso biso totangi bososoli malamu tomikitisa nyonso toke na repentance mais botanga Daniel oyo eza mama na likambo totanga Daniel 9 de 2 tosilisa wapi na 19 ndenge moninga asalaki Daniel ndenge biso mpe tokosala po te toleka na etape ya repentance mpe kopetola nano mboka na kolela na Nzambe kopetola mboka na biso na makila na Yesu nde comme souci na bino wana ezalaka todedie mboka pa nkolo po batekaka mboka alors mais avant tozwa yango tozongisa yango fu topetola yango mpe tondima mabe na biso ndenge auti koloba bien na baekritire na ebandeli ezalaki liloba ezalaki Nzambe mpe liloba eza na Nzambe liloba eza Nzambe koloba yango la parole esala ekomaki nzoto liloba eza Nzambe bino moko botanga Bible bino moko bato mayele bino moko bato écriture bato baverset boyebi bien oyo ngai nazoloba avant tokendaka na place babenganaka biso pankolo mpe a place tosangisaka Nzambe basangisaka ete nani oyo modele eza deja na Bible Salomo adeja mboka asangisa te bamboka ezalaki mpe ebele bekolo mpe ezalaki ebele mabengaki bareligion mosusu te mpo bakende kodedie mboka azwa mboka dedie Nzambe Israel kaka baisraélite nde bosangana bozwa mboka bozongisela ye bozwa te ke mutu aza israélite mavai na mabele na bino ya mboka ku memi na Kana apesaki na peuple Israël bétranger mpe bazalaki na Kana donc bafe étranger badie étranger te bosangana ye bokende bango baoya po ani so bobengi babaya po ani baza posa Nzambe na bino abenga na bino abi esimba te po bango bakontinue korenie mais so boke bino moko ata 5 paster ya solo oyo aza dini liboso ya Nzambe bomilalisi nzala ndenge Daniel azoloba na biso na 9 na 2 ti na 19 amelalisi nzala botala ndenge moninga alelaki prière bino bomultipliaka prière te bolambaka prière te bobalolaka prière te non Nzambe akoloba na prenez garde à toi yo siko garde à toi nakazaka garde wana totika na garde à toi banota na nini odévelopper yango Nzambe alobaka na masese mais lisese yango eza rappel na interprétation puis bozo interpréter l'écriture te ndenge mboka badeja yango kaka bongo te pa nkolo ava tozwa mwana meme mwana tokende na ye na église tobonzela ye pa Nzambe tosaka nini tozwi mwana omona mama asokoli mwana mpona nini mama asokola mwana parce que baobongisa dimanche lelo baoke église bakopambola mwana
azwi mwana sokoli mwana, azwi mwana lati bilamba ya sika. Nde bazwi mwana bakende pa ti mpona maboko anganga nzambe ndenge biso tobenga bapaster awa na epoke na biso lelo. Nde paster azwi mwana ngo deja aza peto mama na sokolaki ye. Mama na lati bilamba ya sika na basandale ya sika na barobe ya sika bakende ye kopresente pa nkolo. Ndenge ni biso ke meme bible ezoloba nature meme eza koansene bino te. Biso siko toli tozwa mboka Kongo tokende kodedie yango mpa nzamba Israel nzamba busantu. Mbala moko tozuka mboka ne eza bongo tokei nango. Siko na butu wana boyebi te bato babomaka babomi combien de gens bato bakataka bato bakati combien mboka na bino batangisi makila boni boyebi te. Kamba mo toke dedie mboka te. To banana kolela mawa na nzambe po ya ye mabe na biso bien. To mikitisa na makolo na ye. To senga mbulu ya se alobaki obeta wana. Ngai na mona mbula na peuple de Sion. Mbula wana eza po longola salite na mboka na biso. Pona biso soki kobuka bandako makila bato o batongi na mabe ya bato nzambe alobi abosani mabe na bango te. Nzambe akoya pona ko restaurer mais pona kokata pe justice ya bato balelaka pa na ye justice. Botangaka apocalypse te tika nzamba bosanto na suka awa totangi deja mingi o ezali ya moto ezali ba version totangi oyo na o Daniel apesi biso formé modèle na Psaume 51 nzamba azotuna na Job kuno bozoyoka tokoka kolonge te to mikitisa to lela mawa na nzambe na mboka Kongo pe tozwa mboka na biso tokende kodedie yango bato balingaka badedie mboka na Kongo bapaster baservante ya nguya makasi ya molimo mosantu bozwa baversion na pesi botanga yango malamu ekosunga biso po tozwa cette fois-ci todedie mboka epa na ye o toleka na mawa na nzambe te mawa mpe tola nzambe eza te biso moko tozoloba ke toza bainocent te toza bacoupable tosali mabe na mboka na biso. Alors soki tosali mabe na mboka na biso wana eza côté plan spirituel parce que oloba mama bikosali mabe na mboka boma bato ozalaka criminel te criminel oyo nga na oloba o nga nasalaki nzambe alobi awa ayebi mabe nga nasalaki malamu o bato bayebi te donc ayebi mabe na ngai nyonso ata moko abosani yango te yo na bia ayokelanga mawa opesa modele na nga na lukelaka délivrance liboso na ye nalaka esoni na nga lokumu na nzambe. Alors nga mpe nalelaka mawa na nzambe likambo alola eza pete te yaya boyokaka te baservante basala ya nzambe waka tomonaki ye na enfer tomonaki ye na fer ye azoloba mabe ayebi siko nga soloba azoloba makila botangisa na mboka Kongo azopesa révélation siko ntango apia na révélation mpa na nga bolela mawa na nzambe mpona mboka na bino mpona makila botangisa sikoyo na ngai nakolobaka ya mobutu ou bien nalobaka ya ngunja te ou bien nalobaka ya nani oyo ya nani oyo o bakindene na prison zonga na mboka na biso Kongo nani ya nani oyo o nde bino boloba bino bato bolobaka ngai te bino bato bolobaka tika nzamba bosanto apambola bino nde balobaka atuta bato na maboka azalaka kuna te atuta bato na maboka andimaka kuna ke ye mpe aza coupable. Alors biso nyonso toza coupable na mboka Kongo tondimaki tozali mabe na mboka na biso tolela mawa na nzambe tomikitisa nde ye akoya kolimbisa biso mais so tozomimona ke toza bilombe tozwa mboka tondimisa ye na makasi akoyamba ngo akodebango nde biso bato oumeya na pasi na mboka bapaya mpe moto ezopela kala te awa biso nde bato osouffrir tolela mawa na nzambe tika nzambe ya Israel apambola bino nga nalingi nabondela nzambe bosanto ayokela biso mawa tokangi misu peuple de Sion tobondela nzambe bosanto ayokela biso mawa yawe nzambe ya Israel natiki libotano na maboko na yo peuple congolais na maboko na yo kolo nga moto opesaki nga bavexe biblique oyo mpona koyede mboka na biso natalisi yango na libota na yo kolo yokela biso mpe mawa biso mpe toza coupable d'une manière d'une autre topeshe tosue mboka na biso toza bainnocent te toleli mawa na yo biso jeunesse ya lelo na bakoko na biso bainnocent baza te yokela biso mawa talisa biso bolamu na yo na mboka wana yokela biso mawa grâce na ngolu na localiser biso yokela biso mawa to vivre moko bolamu na yo to témoigner lisusu mimonisi na bomoi na biso nzambe alaka Abraham bolamu wana localiser biso topetolami na makila na yo nkolo tika mboka Kongo kolo na maboko na yo nzambe kamba biso soki totelemi liboso na yo tosamba tokolonga te tokokoya
yango tozwi formule oyo ya komikitisa epai na ndenge Daniel asalaki. Yokela biso mawa. Mawa no ezali ko na biso. Kolo cette fois-ci soki baye na procédure ya kolela mawa na yo. Kolo kobetela bambula te kobengana bango te. Bible ezoloba ngo na Psaume 51 kobengana ngai te, kotianga mosika na yo te, kokatelanga etumba liwa na yo te. Yawe yokela biso mawa. Limbisa mabe na biso. Ezala na bakonzi ya mboka. Ezala na biso na basitoyen bato oyo pamba. Nzambe kitisaka mawa na likolo na biso. Bolimbisi na yo elokalize même ba oyo banwa mike bazokola sika oyo na bapratique oyo bango bazokende kota bazosala. Kolo yokaka mawa. Pe bolamu no etalisama délivrance ekota na Congo. Tozwa mitema sika. Yo zala nzambe na biso. Biso tozala peuple na yo kolo. Yokela biso mawa ozongela biso. Bolamu no etalisama lisusu kolo tozolela. Grâce na yo etalisama lisusu tozolela. Nzambe yokela biso mawa vraiment. Yokela biso mawa nzambe na ngai tokokende wapi kolo na babitumbu nyonso ezoya tokosuka wapi kolo toza deja na pasi kolo yokela biso mawa. Kitisa mawa na likolo na biso to reconnaître ko tokoka kosamba na yo te. To reconnaître ko tomikitisa epai na yo. Yokela biso mawa. Bolamu no etalisama kolo na bakonzi ya mboka. Pesa bango mayele ya koyeba kokamba cette fois-ci ba prière ona ndenge ya malamu. Tolela mawa na yo kolo. Nzambe limbisa biso yoka mongongo na biso kolo. Mami tozali bana mboka Saloma loba yoka biso kolo. Yoka biso. Na kombo na Yesu Masiya tobonde botobi. Amen. Tolela ka mawa na Nzambe. Toaka na attitude ya mawa na Nzambe mpona Congo. Mawa na Nzambe. To reconnaître mabe na biso. Nzamba bosanto yokela biso mawa. Tika Nzamba Israël. Le créateur de toutes choses mokonzi dans l'univers apambola bino azala na bino soki na beti bino libaku bolimbisi nga soki na lobi mabe ba vexer yango wana bato ba interpréter pe na Bible bien ba vexer pe ndeko na bina pesi wana oyo poza nango na oyo paza nango to sangisa to tchana media pote bakende cette fois-ci na formule ya malamu kolela mawa na Nzambe bakende teke o bayebi bakende komikitisa tika Nzambe apambola bino. Je vous dis bye.